Merci chers téléspectateurs, Nenge Bozalaki Ebele ya kolanda magazine Abino Lingala News, oye le Belakabino, actualité ya solo. Babina sali pomo Lingala News, tanga solo, boucle. Nenge kaka bomeseni, to fongola bino journal oyo na politique, kolakisa bino nenge nini, mwana mboka ye moko bienveni, molongi, penza ndenge komina ye ya Ngiringiri balakisaki penza loboko baponi penza député provincial awa na kati ya komini ya Ngiringiri. Penza ye moko mwana bienveni molongi awa na parti oyo babengi ma part pour le Congo na mukuse MPC. Vraiment bolanda ndenge ezalaki lelo ezalaki somo putulu e mataki makala etikalaki pona ye moko mwana mboka oyo babengi honorable bienveni molongi penza asepelisaki bana ya komini ya Ngiringiri pona kolakisa bango ke ye azali pona bango. Yango ye moko honorable bienveni molongi penza atie libaya na provincial na kati ya komini ya Ngiringiri pona kolakisa lokumu ya bana ya Ngiringiri po ye moko azali mwana ya Ngiringiri oyo balobi singa ya matembele ye moko penza honorable bienveni molongi. Yango ba mama ba papa penza bilenge basepelaki pona ye moko penza honorable bienveni molongi ndenge penza aye kolobela bango na parlement pe yango balobi ke ye kaka nde tokopona ye na 2023 oyoyo mutu mususu te nde ezalaki première rencontre na ye pe première penza kosolola na batu na ye oyo base na ye awa na kati ya Ngiringiri oyo balobi vraiment baza pour ye pe alakisi bango parti ya malamu pona kolanda oyo balobi ma part pour le Congo oyo na mukuse balobi MPC. Vraiment bana ya Congo ezali mayele mingi ya kolanda parti oyoyo ma part pour le Congo na mukuse MPC po ezali parti oyo ma part pour le Congo eza ko soutenir ye na 100%. Yango wana ye moko honorable bienveni molongi alobi te ngai kaka fo nazala na parti oyoyo ezo sunga président de la République ma part pour le Congo na mukuse MPC. Yango ebandeli ya manifestation oyo babandaki na prière pe lokola lisusu ba présentaki ye boyeba honorable bienveni molongi azanani penza auta wapi présenter biso banso awa ndeko oyo asangisi biso na pokwa ya lelo. Merci. Komona ye papa bienvenue molongi mpongo bandeko de walenga honorable ya plaisir makasi po zo mona temiteme na biso tondimi ye bongo te bongo tondimi ye kaka biso tomoni esengo tozana mitema na biso tozana esengo makasi penza okati na biso ya ko présenter biso papa bienvenue molongi mpongo député national toyeba ndeko na biso banso aye azali singa ya matembele alobi te biso na bino tozali bana ya Ngiringiri ba mitolu na biso eza awa na kati ya Ngiringiri tokotraye Ngiringiri te bopesa ngai makasi bomona ndenge vraiment na kozala na kati ya komine na ngai pe bana ya Ngiringiri ki maloba ya ye moko honorable bienveni molongi penza balobi te papa yo ndenge ozali wana oleki na deja na maponami po biso moko bana Ngiringiri tozali toko soutenir yo tina msuka toboyi badongola misu o bayaka aye akei toboyi penza yo moko ozali mwana ya Ngiringiri ya solo ayebi singa alobi maintenant va, je serai avec toi. Kende nasana elongo. Amen. Et bien aimé, na koki ko kende te. Bisika ona so lingana kende. Soki na lekani nanu epa na binote. Yesu alobi mutu moko te akoki ko kende pa ya tata soki aleke pa na ngai. Donc eza nzela moko obligé faut que le canal ne pas na parce que je suis le chemin. Donc na koki ko kende kuna te na parlement
soki na leki nanu epa na bino te. Base. Do yango wana na ye tomonana na ye epai na bino ko oblige bino te que il faut kaka wala comme obligation te, mais na ye ko senga nde maboko na bino, na ye ko senga nde lisungi ya bino nde ko sala ke ngai na koma bisika oyo tozolinga to koma. Dona nzela na yo nde ngai na kokoma kuna. Yango wana eloko nazalaki na posa tokutana tomonana tosolola parce que nzamba lui va mais nakoki kokende te sanke naleka na nzela na bino. MPC viva, MPC viva, MPC viva, na kozwa biso tamulai te parce que ebele bazota musika yango nazo senga na yo mama papa, nazo senga na yo leki mwana e nasengi loboko pe lisungi na bino pona nzela na bino nde tokokoma bisika wana. E nazana banzela mipale ya liposo tozokoma kuna. Merci conseiller. Merci. Tozokoma kuna pona deux objectifs. Premier objectif, pour le bien-être de la population. La voix des sans-voix. Lelo soki botenga maboko na komi kuna na parlement ezate pona kene libela mais na kozonga epai na bino pona sala molobeli na bino parce que na kozala molobeli na bino kuna mpona ba oyo baza na bato akosunga bango te la voix des sans-voix parce que ezala bato epele baso vivre injustice osala ba droit na yo mais injustice nexi bato ebele lelo asala ba document na ya lupango mais mokili lokosa mokili injustice au monde basali ba document mususu lupango wana bateki yimto sa ba document ya bien original mais bato mususu be bazui lupango na yo lokolo sana mutakolo bela yo te parce que bango basala bambongo na bango baso corrompre et tu dis que si vous tsebi so maboko babiloko wana nyoso tokolobela ngo pe tokolobela bino même na kuda na kata parlement na esengo wana coordonnateur ya ngiringiri oyo ya MPC vraiment alobi boye na micro ya Lingala News. Merci beaucoup nazo pesa merci yambo na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour permettre à ce qu'il y ait élection na mboka na biso ya mibale nazo pesa na mokonzi ya Konasap qui est derrière Kalombo wa Motombo du comité national de suivi des actions du président de la République pour être andimiko aligné moko na bango moko na biso candidat na biso bienvenue Molongi Pongo qui est de la commune de Ngiringiri. Moi en tant que cordon communal na kokaki kotika de konabisote na koki kotika de konangate na yango na yaki pe kotia ye maboko pour être Ngiringiri na biso etombwama ekende liboso na yango je lance un appel na ba habitants nyonso ya Ngiringiri plus précisément na Ngiringoto na biso pona kopona moko na bino mwana mboka matembela sima lupango qui est bienvenu Molongi Pwete akoma na hémicycle tango toko élire ye ebele
ekozala pona bolamu na biso. Il faut biso pe bana ngiringo totozala na molobeli na biso na hémicycle kuna. Soki totali de part et d'autre ba commune mususu da basali oya bango mais oya biso na mitan oyo nga en tant que cordon communal nazo yebisa population peuple nyonso ya ngiringiri ke toza kana candidat moko kiye Molongi Mpongo oyo akozala molobeli na biso na hémicycle en tant que député provincial. Ma parti oyo ma part pour le Congo na mukuse MPC elakisi bino mwana na bino yaya na bino papa na bino yeyo bienvenue Molongi penza na maponami oyo botie loboko po nyiri ekende liboso ezalaka nebo Pona biso lo sambo eza nzambe la sunga biso to soutenir papa pa kende liboso parce que eza pona biso nyonso ner ya veni ya quartier ya commune na biso pona biso to sepeli pla na likanisi o papa azui ya ko soutenir biso to ko soutenir ye nzamba pambola yake liboso Bongo nene. Donc nous avons nos merci et pas ya président de la République, chef de l'État. Merci pour ndenge andimaki que élection ezala. Yango moni de biso en tant que candidat ya provincial na commune ngemo na bengisaki ba membre na bengisaki peuple pour tokuta na la première rencontre pour to solo la to monana pour to yeba nini oto ko sala pona mboka na biso kaka ndenge tolobaka MPC ma part pour le Congo. Donc le konza batina kat na biso eza pona Congo, mais fort na biso eza pona Congo, mais énergie na biso eza pona Congo. Yango wana ateke ba congolais toza awa pona ko bunda pona mboka na biso ezala ini ezala fort na Congo na esmasi. Babina sali pongo lingani tanga masolo